Bonjour, bonjour bana nzambe. Ezanga sosomo na musala na kombo ya mama Elaja Nathalie. Lelo ezali le 8 na kokabana bino bolamu na tata nzambe. Tikete na bondela pona bolamu na Père éternel. Oya sali na biso pona mukona lelo kokabolanga na bino message oyo. Merci nzambe na bomo na yokukumisa o Père éternel. Na yokukumisa o Père éternel des armées. Na yokukumisa ko lesu masia. Na yokukumisa nzambe molio mo santo. Na tiki mama on maboko no Père éternel. Nzambe zo contrôle ya ngai ya molimo ya nzoto na ngai. Nzambe merci na bolamu pesi na nga pote na pesa na bana na yo. Na yokutika contrôle ya mama oya musana likosana maboko na yo. Pe mutu moko na moko kolanda video o pe message o place azwami. Nzambe osala bango bolamu yo visite bango. Merci nzambe tata, nzambe mwana nzambe molimo santo. Amen. Bonjour, bonsoir. Tongo malamu, poka malamu, place nyoto boko okazo kolanda ngai. Mwana musana tata nzambe na kombo ya mama Nathalie Elaja. Lelo na yoko kabana bino bolamu na nzambe na ndenge o ndea nazalaki na mboka na biso kuna na mboka Congo. Nzambe asalinga bolamu ya ebele. Donc moi bolamu mususu yango na partager na bino. Bolamu mususu wana ezalaki pona nga moko etikali pona nga moko. Le na lekana a kosala ba video o na ebandi kopesa message o nzambe apesi biso pona bana na nzambe nyonso pona corps de Christ pona basali na ye pona bana na ye pona bato nyonso to na se na mo pe pona communauté na biso na ye ko partager na bino bolamu o tata nzambe asalelaki ngai na mboka Congo na ye ko lakisa bino biloko o ezali malamu tata nzambe atia na disposition na biso po tosunga biso ndenge tova na se na mo pona bimikolongono pona banzoto pasi tata nzambe asalaki ngai ngolu wana na ye ko kabana bino bolamu wana mokona lelo ezali le 12 mois 2022, le 8 décembre 2022. Na pesi bino susu boye malamu pona bato ya liboso pona bato ya sika na chaîne oyo boye malamu pona moko na moko akozwa occasion pe akotala pe akoyeba kozwa message oyo ezali pona bolamu na biso nzambe azali kosala biso bangolu na bandenge ebele tika tena kota na message na ngai lelo. Nazalaki kuna na mboka na Kinshasa na fungama parenthèse moke avana kota na bolamu tata nzambe apesa ngai pona bino libota na ye pona bino bana ye boyeba yango bolamu yango ezali nazalaki na mboka na Kinshasa nazali mutu moko na lingaka nature mingi bata na nga mingi na pasaka ngo mingi kokende na ibale kokende na ba fleuve kokende na zamba kokende na ba esobe non nalinga ko passer bata na nga mingi na nature donc nazapa mutu moko nazaka très attaché na nature pona ko apprécier o nzamba sala kotambola nalinga kotambola pena mingi nga moko kam susu na okenda nga na ebale na futi bwatu na kei na tamboli na mai na tamboli nazali kotambola pe na komona monene na nzambe tam susu na kokende nga na zamba na tamboli pona ko apprécier pona kokumisa nzambe pe pona komona monene na nzambe donc na apprécier ka nzambe na nyonso tu oya sali donc nature penza etera penza attention na ngai ezalaki na mokolo moko songole nazalaki na mboka na Kinshasa kuna na bino na kende na zam na esobe na kende koluka bakasa oyo pote na sela ngoti ezali bakasa na mboka na Kinshasa babenga ngo makasa ya kukudendo babenga ngo kukudendo babenga ngo kukudendo nga na yebite soki na monoko mosusu babenga ngo ndenge ezaka na baesobe na biso kuna ebimisaka bambuma moko amike ebimasa bambuma moko amike boya vert soki eteli tobenga ngo paipai ya esobe tobenga paipai esobe na biso bato uta na mboka na ba village tobenga ngo paipai esobe na yebite bino bato bokoli na ba ville bobenga ngo nini biso tobenga ngo paipai esobe ba fruit bimaka na nzete o sikolia na bandi koyoka mboka place message na bandi kobuka mboka place message bandi na buki nazo apprécier zamba nazo apprécier matiti nzamba sala nazo apprécier ba fleur mbala moko molimo elobi na ngai Congo réserve pharmacie naturelle. Congo réserve pharmacie naturelle. Pakana Congo réserve pharmacie naturelle. Ma message yango ekobanda na place wana. Oyo bino bozo mona nga o makasa ona simbi. Toliaka bambuma nango pe makasa nango o ezali kisi. Bokotu nanga mama Elaja eza kisi nani na kokabana bino bolamu nzambe selon ba matiti selon ba plante. Na fungola parenthèse mke na mboka kuna balobaka kisa bokoko ezalaka te
motu moko te asala kisi na se na moi motu moko te asala plante na se na moi pourquoi babenga yango kisi ya bokoko ezali mpona bonganga te ezali mpona kibondoki te babenga yango kisi ya bokoko parce que nzambe avisitaka bakoko na biso ntango ya kala nzambe avisitaka bato na kala kolakisa bango bakisi oyo utilité nango nini na nini mpona nzoto na biso yango babenga yango bakisi ya bakoko parce que mingi basalela yango bakoko nde bato basalela yango bali kopase mpe bayele wana epa na biso yo moto ozali kotalanga ozali mwana moke ozali jeune papa jeune mama jeune fille jeune garçon yebake un jour okoma pe koko ngai o nazali koloba na bino yo pe ozali kotalanga biso no tokokoma na bokoko leli yo kokoma koko wana mwana nanga azali koyoka motema pasi mwana nanga azali koloba mopasi okopesa ye matiti okende kobuka kuna sala balakisaki biso bakobenga ngo nini kisi ya bokoko koko asala plante moko te moto asala baplante nyonso te ezali nzambe nzambe alobi na ngai le nazali kobuka milibu nazali kobuka matiti o Congo réserve pharmacie naturelle Congo réserve pharmacie naturelle oyo ezali nini oyo ezali kisi oyo ezali kisi munene mpona sante na biso lelo naye kolobela bino selo baplante natamboli natuni bamikolo bapesi nga baexplication bakisi yango balakisi nga ndenge esalaka nini bolamu na kati na nzoto na biso bovanda na video oyo bolanda yango ntina suka mpe boyeba kokabola bolamu oyo nyonso tu epai ya tata nzambe lelo naye kolakisa bino bakisi nayebi te na kosala soki kombe de video lelo 2 ou 3 ndenge nzambe akomema ngai naye kokabola bino bakisi oyo nzambe atia na disposition na biso na kati ya baplante na kati ya bamatiti ya kela na se na moi matiti oyo bozali komona babenga yango kuku dendo babenga yango kuku dendo na lingala biso na monoko na biso ya mboka tobenga yango ilwe tobenga matiti oyo ezali ilwe oyo ezali na bamaladi ebele ezali kotraite eza nango ebele bimaka bele na kati na ville ya Kinshasa so banesi baparte babakinkolo kokende ntina nsima ya aéroport na terre jaune bamatiti oyo ezali ebele ya kolekana na aéroport ya njili na nsima ya kota terre jaune wana na mpasa na sima kuna bamatiti kaka soko bandi okoti na baisobe na biso ya mboka kuna okomona ngo eza ebele pende ebele oyo matiti oyo ezali kisi munene mpona sante na biso kisi ya liboso matiti oyo ezali nini okozwa makasa oyo kotokisa yango lokola ti ata ezali ya mobeso ate komi ya kokauka boye otokisi yango lokola ti ekoyeba na kanti video ekatanaki okozwa makasa oyo lokola ti okoyeba kotokisa yango lelo ozotokisa yango otia yango mwa ndambu ya bicarbonate mokie mpona te epekisa ezongisaka makila bakasa oyo ezongisaka makila na kati na nzoto na biso bato deuxièmement okoki kotokisa yango lisusu mpe osalela yango esukolaka bapumo na biso na kati na nzoto wana kotia yango bicarbonate te okotokisa yango kaka ya pamba ozwi omeli ezali mpona kokende kosukola biloko ebele na kati na nzoto na biso kisi yango ya liboso mais eza na bapropriété ebele lisusu na kati oyo ngai nayebi te oyo bayebi utilité ya kisi oyo bokomela baninga na bacommente mpo lere bazali kotanga mpe bazali kozwa mayele babenga yango kuku dendo na lingana na biso kuna na Kinshasa babenga yango kuku dendo sikoyo nazokotela bino lisusu kisi mosusu awa oyo ezali babenga yango makasa ya mapalata esukolaka mapalata ebimisaka mapalata donc ebimisa mapalata ekangola elongolaka bamapalata na nzoto eza nango mpe na kati ya mboka na biso kuna ebele nzete nango ezalaka na likolo ebimisi ma fleur moko boya jaune na moke ebimisa fleur mpenza jaune na monene ezala mpe na bamapango ya bato ebele kuna nayebi kombo nango te mabenga yango ka makasa mapalata oyo esukolaka ebikisaka bamapalata na libanda te mpe ebikisaka na kati ezali antibiotique naturel makasa oyo elongolaka mapalata na libanda nzoto na biso bato elongolaka mpe ebikisaka mpe na kati ya nzoto na biso mpona kobikisa na kati ya nzoto na biso okozwa makasa oyo babengaka makasa esu elongolaka bamapalata ebikisa bamapalata ezali antibiotique naturel okozwa yango mokie ozwi bakasa nango ata 20 ata 10 quantité olingi omela ntina yo otokisi yango ozwi mwa mungu wa mokie otokisi nango etoki mwana pende kobimisa couleur nango nyonso tu ozwi omeli makasa oyo donc ezali poison te ngai nakotia yango mpe na monoko ndambu mpo monaka eza nango poison te ezali ebikisaka bamapalata kisi ya bamapalata na ezali mpe antibiotique naturel mpona kati ya nzoto na biso na meki yango boye mpona bomonake non eza nango eloko mwa mabe te ezali kisi naturel nakozwa mpe lisusu oyo nalikisa bino liboso ya kuku dendo oyo bomwana nazokata mpe nazolia
Pour nous, la sabine, que non, les alliés qui les alliés poison, pour nous, quoi, si bien bana, nous tous les alliés, le quoi, stika. Pour na bino nan boye bien ngote na bomona ngote e bimisaka ba fruit tolia ngo makasa nango peza likisi pe misisa nango peza likisi ko timola misisa nango otungo kotungola to tokisi pe ka kotuti otokisi omeli mai nango me bomela pe moi quantité muke parce que biloko ayo naturel ezali bio ezali makasi mingi mela moi muke par semaine ko omela ta deko patina yango o pe par semaine ko omela ta deko patina nango pe sipe na bana ndako ezali ka kisi pona basi te pona mibali te pona mikolo te pona ba bébé te zali kisi pona biso nyonso to ça dépend âge na yo zali nango okoyeba kotia mwa kopo na yo ti par semaine omelaka ata mbala mibale eza te ke ozela ke malade koma na nzoto po banda koluka bakisi non ndenge tovandi bo ndenge tozali kolesa libumu na biso fufu na bandunda tomelaka pe bati oyo ya bakisi oyo tomela pe babiloko tamtuzu kosobi omela susu miliki te ozwi biloko oyo tokisi par semaine mbala moko okomona nzoto na yo ezali malamu tata nzambe akelaki biloko nyonso tu mpo na bénéfice na biso nazokende okota susu na troisième kisi ezali tozali kobenga yango na kombo ya oyo kisi oyo biso tobenga yango na monoko na biso ya mboka musimi batekaka bakisi oyo place babengaka na bawenze na biso kuna na mboka na wenze ya bitabe na wenze ya place batekaka babiloko ka bokoko babenga yango biloko ya bokoko mais eza biloko ya koko te koko moko takelaki plante na mokili mutu moko takelaki plante na mokili mais mpona kozwa babiloko oyo okoki kosomba yango na place bato batekaka biloko ya bokoko bamatiti ya bokoko okende ozwa babiloko nyonso tu baplante mpe so omoni yango kuna eza te kuna okende ozwa yango neti na bitabe okende ozwa yango na pascal okende ozwa yango na se ya po okende ozwa babiloko nyonso tu eza kuna oyo babenga yango musimi oyo ezali kotraite bamaladi ebele okozwa yango ndenge ezabo okozwa yango ezalaka ya mobesu nango ezalaka oyo ko mwa ndambo mobesu ndambo okauka nga na yaki nango musimi oyo ezali kotraite maladi ya mokongo ezali kotraite maladi mpona mibana mibali ekotraite mpe maladi mikongo mpona bana basi mpona kotraite maladi ya mokongo mpona motu nyonso to abika mwasi be mobali bokozwa musimi oyo botuti yango bozwi mwa ndambo parce que eza makasi bokati ata mwa ndambo ya moke otuti osali neti osalaka mosaka otie mai nango pembeni ozwi monoko ya ngando citron ya jaune be citron na ya vert ofini na kati ozwi bapilipili na biso ya mike otie na kati otokisi yango elali lobi nango bandi komela yango eswanaka wana maladi ya mokongo mais mpona koswani bamaladi mosusu okozwa yango kaka ndenge ya zabo okamiti otuti otie yango elali na mai ata panda 2 jours apres so bandi kozwa mai wana opasa yango bende topasaka mosaka na passoir obandi komela yango eza malamu mpona sante na biso ya nzoto nga nzoto na monoko omonake non koassure bino ezali eloko mwa mabe te ndamu na yango na kati na nzoto yango kombo yango musimi eza kisi munene makasi nayebi te na lingala babenga yango nini eza musimi na monoko na biso ya mboka na basaka ata tobenga yango musimi kisi makasi mpona sante mobimba nzoto na biso bolimbisanga nazobwaka biloko onga na olia nazo tester liboso na bino po bomona oyo pe siko ezali tobenga yango mukako eza lokola nzeta tondolo meza tondolo te tobenga yango mukako bateka yango pe ka place batekaka babiloko ya bokoko ndenge bato babenga biloko ya bokoko me biloko moko tasala biloko ezali kaka biloko nyonso to nzambe asala mpona biso oyo ezali ntango mosusu mpona kosunga mpona biso ya njine okozwa yango kaka kotia yango na mungu ya basenzi awa naza na mungu na ngai basenzi nazofungola bino naza na mungu ya basenzi mpona kokende kosukola mpona kokende koswani soki oza na kosukosu soki oza na kosukosu mungu oyo ya basenzi oyo ebikisaka kosukosu mpe ebikisaka njine sikoyo tokokamata yango kokolia yango ya pamba mpona njine nao na kosukosu nao bien mpe kokolia yango na mukako oyo mukako okozwa yango kaka otie na kati ya mungwa oyo mungwa na ngai mungwa yango ya pembe otie na kati ya mungwa olie oyo ezali kisi mungwa basenzi ezala na gu moko elenge te gu moko ya mabe mpenza eza kisi mpona banjine oyo eswaka biso wana mungwa basenzi eza malamu mpona kosunga biso na banjine mpe mpona bakosukosu na silisi oyo kombo nango mukako nyonso so naolakisa bino bokende ozwa yango bokoki kozwa yango na bawenze place batekaka biloko ya bokoko me koko moko tasalaki eloko baplantani oyo to batana batekaka ezali nzambe moto apesa yango mayele wana alakisaki oyo baleka liboso na biso ke eloko na eloko oyo ebikisaka mpona maladi songolo na wuti wana longo lisusu naye kokende awa tozali na kisi oyo tozobenga kombo nango ezali
moringa oyo ezali matiti ya moringa mais ezaki na ekomi bozomona yango bien te parce que ezaki na congélateur nataki na congélateur yango nde ekomi boye moringa oyo ezali kisi susu malamu makasi mingi mpona nzoto na kosenga na bino soki bokei na bamboka na biso kuna bozwaka babiloko oyo kokotuta yango otungoli kokotuta yango mpe osali yango jus omeli moringa eza mabe te na monoko ti siko bakisi na bino tunalakisi bino kuna eza mabe te na monoko me na kolakisa bino susu bakisi mosusu eza bololo koleka kongo bololo moringa oyo koki kotuta yango mpo omeli nango na jus nazolia yango mpo mona kino eza kisi botala na internet babénéfice nini ezali na kati ya matiti oyo komona yango moringa ezali kisi mpona kosonya bamaladi ebele nakoki kotangela bino no surtout awa te parce que ekomema tamula ye na kosenga mutu moko na moko bomelaka yango bosalelaka moringa bokata pamba te banzeta moringa donc place natambolaki mwa mingi na mboka banemoni banzeta yango ebele bamosusu bayebi ntina nango te bazokatakata mais oyo ayebi kaza na moringa na lopango kokata yango te batela yango ezali malamu mpona basante na biso nyonso to oyo ezali moringa donc na ville ya Kinshasa banzeta moringa eza ebele na kolia yango bomonaki no mpo ezali kisi eza nango mabe te eza nango bien na olia na monoko donc eza ya mobesu nde na olia yango eza mpena très vert fraîche makasi ezali kisi bon tokokende susu na bakisi mosusu baplante nyonso to nzambe akela nasalaka video moko kala avant na kodécouvrir biloko oyo nasala video moko kala molimo na nzambe lobaki na ngai bambuma nyonso to bafruit nyonso toliaka makasa nango ezali bakisi mpo na biso yebaki a partir de lomanga oyo oliaka kasa ya manga okokosala yango te ezali kisi poso ya manga okoki otuta yango ezali kisi otuti yango okoki komela jus nango bie okoki kotongola yango kasa ya avocat ezali kisi oyo ezali makasa avocat okosala yango mpe lokola ti ezali kisi okozwa mpe mbuma ya avocat soki olia avocat kobwaka mbuma ya avocat te okokamata yango mpe okosala yango lokola ti otuti omeli ezali kisi mpo na sante na biso nayebi bakoma bamaladi koki kotraite te meme bino boza na opportunité kuna ya koyeba koluka online boluka online boyeba komo online na google bokoyeba bautilité ya biloko nyonso na kolakisa bino makasa ya manga ezali na utilité nini awa naza lisusu na makasa ya paipai na kausaki yango oyo ezali makasa paipai oyo ezali kisi makasi mpona biso eza na babénéfice ebele mpona nzoto na biso soki boke na mboka bozwa makasa paipai toyaka kaka na bakwanga na bambisa okaka na bapondu te tozwaka mpe bamakasa ya bafuyi ya bamboka na biso tokausi yango mpona komela yango bati ezali bakisi ebele mpona kati na sante na biso oyo ezali makasa paipai oyo nayebaka te nga moko nake kodécouvrir yango kaka kuna ezotraite malaria ezali kosukola makila ezali kosukola kobikisa mpona bato ya diabete mpe makasa ya paipai bokota na google boluka yango bokausa yango liboso mpona kosala makasa ya paipai ifo kokausa ye liboso après otokisi lokola ti omeli yango mezali mpe na bololo makasi na bololo wana okozwa ata mwa miel na yo omeli oyo bazali na miel pure miel oyo alokuta te miel pure donc makasa nyonso to oyo biso toza nango na mboka na biso Congo ezali nini oyo toliaka bafruit nango na oyo toyebi te tolukaka koutilize yango totia yango na bacuisine na biso po ete sunga biso awa naza lisusu na banini naza lisusu na ti oyo biso na mboka kuna tobengaka na ti na biso ya naza na ti oyo tobengaka bicalbitis yango ezali pe ti moko kitoko solo moko kitoko boitilizaka pe bicalbitis eza malamu mpona sante naza susu na kisi bati mosusu nini awa oyo matiti babenga yango nini naza na matiti oyo eza nini bulukutu donc bulukutu yango nazaki nango mwa mingi mosusu yango eza bulukutu yango oyo naza na makasa ya bulukutu ezali pe bati na biso kuna na mboka mais oyo nyoto nayaki nango eza okauka nakokaki kozwa bulukutu ya mobesu te bulukutu ezali pe kitoko makasi ti kitoko naza pe so na ti mosusu oyo tobengaka bolimbisa ngai oyo tobengaka ti ya sinda ezali citronnelle tobengaka yango citronnelle eza matiti donc matiti nakausaki yango oyo ezali ti ya citronnelle ya bulukutu naza na ya vert te nakausaki yango donc eza mpenza solo kitoko kosangisa yango kotuta kosangisa yango okokosangisa yango na oyo omeli koyi mpe kosangisa yango mpe na bulukutu omeli mpe kokotokisa yango ya pamba omeli nyonso to wana ezali bakisi mpona kosukola sante na biso naza na makasa ya batie balumbalumba awa oyo mpe ezali bati mosusu bokozwa bati oyo nyonso tu kaka epai ya bato oyo batekaka bakisa bokoko na bawenze na biso na bavile na biso mpe na bamboka na biso oyo ezali makisi ya matiti ya lumbalumba nazolakisa boye peut-être bato mosusu bayebi te me oyo ezali ya kokauka yango bozomona nga nazolakisa eloko na eloko oyo mpe ezali ti
ezali petit okokosangisa ngo na bateka yango mi place mona balumba osangisi yango meli lumba bamela yango mpe batungola yango ça dépend ndenge olingi koutilize bato mosusu babangaka kotungola neti nga na bangaka nanga kotungola nasimelaka babiloko nyonso to donc oyo nyo to natokisa yango namelaka yango jusque là eloko moko ta bololo eza wana mais eloko ya bololo ka oyo nalakisi bino awa ezali makasa ya paipai ezali kisi monene donc ndenge toyokaka Congo bololo ezalaka bololo makasa paipai pe ezali bololo makasi na osenga na mutu moko na moko akende koluka biloko oyo nyonso tu po ete sunga bino oyo ezalaki bolamu na tata Nzambe nazokota na video mosusu mpona kopartage toujours bolamu na tata Nzambe bye bana na Nzambe bye